bango loba po babike ba artiste ba bota wa nzamba pesa ngelo ko abina subela te na botela te comme suba osakana ba osubela ngo menga na botela te ya osubela te ya obotela donc bana mbasi bazali donc Fanny aza Ahmad Algrecia ozolanda ko Manassé ozolanda basi baza 4 mbai ba 6 ndeza kuta nazo sala ka tout on va payer moi longa pona baksa so ata moi 9 pona cox bon tableau atika combien vous comprenez de lui eza ka mutunte pa bomai donc mutasevela nango azate tant ba benga na ba na kufite nazali mutakufa bon te ko kufeza mabete ko kufeza mana mutema yo kangela bato na kanda o balinga ba bomola ba réseaux sociaux nazana ndiko nanga na poto abega kanda azana Belgique na pasteur kuitula atacheko baluka mutu wana tilelo baluka kaye soki bazuye na ebite ko bomanga mabo c'est comédien mi takala donc ezali kambali sekiti bazote kan yo ça semblant de ntozo ko treba ndingo ba comédien tanga na tango tanga tamoko na tanga tamo ponga wa mta songi songi te yo tanga bi moko boye ponga na ebikeza ba musicien oyo ba musicien bayemba ba nzembo nzambe natalaki Michel Bakenda natali nani susu baza so 4 na Herman Aïda bana mike peut-être bande ko sukola bazu bande bande ko sukola ya man on dirait natalaki yango natalaki yango wana on dirait azaki na rep ya tournage na ye Herman on dirait azaki rep ya tournage na ye ebite zalai ma on dirait basaki ko on dirait basaki ko pona image wana making so que benga ngoni making off Inga pas na sa mission ali mais mission nzabo muto na maladi vous malibete on te so bezo ko exiger ko lia muta malala lia raté ka ba kisi tout mon gâteau mon banini na utina maladi si konde na za mone na toka toka te avant to ban émission final jana ta secret ni de logo na tsaisa yanga te na jon pa mwana nzambe eloko ndenge nzabo ezala mutu ye moko ezala raté ke non ozui boye pa ya mwana olati ti ya ka kaleso kaleso mona rolata ngo ate madame soki eza monene na olata bongo kaliso madame na olata ngo te kaliso madame olata nde so toza tai mona olata ngo et puis olata neti mwana za makila na nga soki atie eloko abimi ndenge ake wana asomba ye mosusu nga na moni oyo evandi pa manasani mais oyo asalataki yango bongo eza maladi koko avant to bande émission tika nga na lata oyo nangi na lata yesu nani ale jango le roi de Chicago asombe babiloko so 4 atindi ekomi 3 matindi on pana pas hôtesse et avion les hôtesse avion pas ko yiwa tene azika c'est possible so atindira 4 personnes ko bato atinde ba olata ndeni baza 4 ba olata ka 3 na ba tour oui est-ce que vérifie que na atinde 4 de 4 de 4 yo olata loko point Tonga la lati te mboka avant to ban émission mboka eza ko beba mboka ko te monde gile mondo abengi ngai pentacle ya Luanda ameto yo awa na Luanda ndenge toza awa bato bamaka so lelo na 7h15 ici na tuni pona ni ote pona corona pandémie oyo ye makasi bata poto babenga bega bengi ngai babengi benga joa ndombela bengi boss 007 alors biko meteo loko foko la tango iloko nini iloko cash ne no so bien on cash rai pour ça banzira na 4 oui muto benga no kombo lingelite il faut faire l'émission diana la taso na la après to ça l'émission ça va la ta kasi bo le bi faut se protéger coronavirus ali pena maladie yo ko panza na balobi so la ta cash ne po ba exiger obi que l'état na so ko la exiger ngo faut comme obligatoire so ko zana ngote kamate bon biso batamila ibo okanga bon quand para mulai mais bana mikezo ba on te point ti na bana mikezo ba rolengela bango ba mikezo ba roza bon la l'équipe para bana na moni bana mikezo ba on te et en plus na poto bato ba kufi ming ba les plus âgés
o ba banda banet biso ba 50 ba 50 na moni ba onte to milongo le ba 70 donc ba to ba âge kekende bango ba zo ku parce que en français ba personne vulnérable c'est-à-dire ba to ba coli ba anticorps et c'est lembi ba komi na nzoto ya bopete ndi yango wana bazali peut-être exposé peut-être ce maladie ko kanga bango ba ozongi na place nanga donc bana mikemo e bala tango exacté bana mikemo bazali fragile ba ko bezo et puis moni loko yo et au moins ils ont baissé à la tango ils ont moko et le ko bateau baza en droit la tango ils a ba médecin au bazo traiter ba maladie wana bien ko la tango pour on peut pas na été et puis ba on ba maladie il faut pas la tango pour on peut pas on ba accéder la été et puis bateau baza na centre d'hôpital on peut pas la tango et comme na ba tunyo so balata na muto teka ni nguba alati yango recevoir alati yango muto teka mai alati muto aza mona sirage azolata et conseiller biso ne tozo traiter bato wana te za bango te bon ça va obi ke nga fana ya pano na to sala émission na bato ba uti Dubai bon ce qui net mutu wana pour malade yango pe ko manilo te kinde za boye nga meteo na coronavirus et ko mamate siko ce qui n'a pas mutu wana eke na reçu yango déjà pour balobi et se manifester 14 jours après peut-être pe na goza nango parce que pour la se protéger yango moi babito la ta oyo donc ato moni sirage wana ne rolo ba wana moteki nguba alati eza problème te eza ka pona ko milengela malade c'est manifester 14 jours après oui mais na yoki bato États-Unis ma wana na bande ko kuna coopérer batiko aza kuna donc Putu aza kuna Romeo Putu aza kuna star na so imbaka kuna donc nazana ba Edi Kamila les dinosaures parce que bien que le bagage déjà va que tu vas aller mission là oui que tu stop banda qui kala mo so la ta kaka do to bande mission la ta mais ça des paiement de on na zo ko kangote na zo ko siko pona bino bana basi na zo mona mo le loko pe ndenge mona ko ba metse banda la ta kala limisanga pona zo mo ta pona loko ya po zo sala nga pasi bato bazo ba médecin kana mona ba ocha moi éponge na kati mais soko ekomi muta kati ka liputa akangi au moins que mpepezo kota facile zo bima facile normalement pour protéger faut ezala moi couche moko da liboso awa yende akobare moi mpepe wana ikota te mais au moins ka liputa eza léger muso azuka ka elamba moko muke asa kanka boy à se protéger est-ce que eza vraiment yango normal te eza normal te eza boy mona tonga na lati na kati ali na doubler ozomona il y a doublé doublé wana na kati awa batiepo mpepe na ngai nena koloba boye ko yapa na yote eko suka oya yo pe ko yate soki mutatie doublé te peut-être to koloba ke elamba na ye ezali na kilo to ezana coton ezama tissu ali kilo makasi peut-être mais baton soupe ba ko lamka ka tongo loka ba okipe likambo pe komi shida ala muki na tongo zikari lamba na e pa tongi amisi banda teki wana pe ali dangereux ça va na la talo quoi toujours bande émission et c'est monsieur banda qui kala en tout cas vraiment et monsieur banda déjà et monsieur c'est banda qui on le batena boka didi ginwana après monsieur banda na boka didi ginwana na boka qui prince ngali mansele papa et monsieur bandi ça va tout bande émission. Très chers abonnés, merci Kuli Média Télévision, mesdames et messieurs, bonjour. Ils allaient qui vont mettre webi que non hier azalakanae donc ceux qui vont y pas na il faut seka faut lire faut mela. Donc on est dans abonné na lien na tondi po exiger vraiment en tout cas bi avant de bande émission il faut na lien en tout cas merci ndenge oyambi biso maman Françoise Vita merci à toi Ombre Elilingi de nanga papa Thierry Vita merci Nayo merci na Thierry Tony Konzo merci de Dené Maweja merci na bande tout équipe technique Mombaya Kuli Média Télévision merci na bande tout bobé ça reste toujours confiance à balobi pandémie coronavirus ezali vraiment ko sala mo sala na yango to se protéger peut to respecter les règles sanitaires les lots na mbi pona bino l'artiste comédien météo azala qui vraiment malade basango tambola ki bato benga ba bomi baso ba bomaki ye mais ye moko akufaki te nzambe pa bomaki était yango to zongela lisusu une fois de plus pour na ko ba état de santé parce que la dernière fois to yaki azala qui vraiment na état moko très critique les lots à l'ambier moko wa pesinga na lié c'est-à-dire azana ye vraiment bien bato basunga ki pe alobi ako remercier bango na micro na biso ako remercier pe Kuli Média Télévision parce que grâce à Kuli Média Télévision bande ko pe belé babenga ki pona ko soutenir ye mais akolemba te ko loba pe ki azali kaka na état critique malgré que nzambe asali azali toujours neleko ko tungisi azali pema na boende ngai nazali porte-parole te ye monga azali présent ako ya no labino na mituno to yaki nango pona ko tuna mbote l'artiste comédien météo.
Ouais, mbote maman, en tout cas, salinga malamu, ba bosona mona mtao sala émission zolia na gentil ko les jante vélo. Donc salinga maman malamu maman. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est que tu as état de santé, ndenge nini yo, olobi osaka na koma pema. Pema ngo izali vraiment dire quoi parce que au côté que hôpital obimi pema za aussi la té. Non, pema c'est ndenge zalaki na sikoyo, au moins ki na koki ko kanga autant ebelete. Donc ezalaki makasi. Ba pema zo sanet na ba Italie pa ya Bardo Masiala wana za ba pema zo boma bato. Bardo Masiala na Italie, ba pema wana ozoyote. Donc pema eza sokineti na tamboli moins distance, hein, na makolo mona fona pema. Donc bato ba yebi ya koki kozala na victoire pour kende kala ou kana maya kalamu na ko pema 2 ou 3 fois. O bato yebi ke azala na quartier 1 pour na kende ti na liberté, fona pema 3 ou 4 fois. Donc bato bazana rompenga ba yebi ke okende tendance, hein, le fona pema. Donc c'est ça. Eza eloko yaka mbangu ekenda malem ozomona nzoto eza ya kokita mais avec Dieu na ba effort ba prière ba ndiko na ba pasteur bazo salanga donc nyonso zoke malamu parce que fona banda musala ko vanda boyete ba ve kongwati bazo zela ba monanga donc fona zala vraiment malamu c'est ça mais ezokende est-ce que osambela rapenda solo osambela pe wapi ngana sambela parce que naza mwana ona bote pa ya tambulu koki nazaki na kizami na mtamemanga pour naza première âme au kizami na pasteur kizami na pesi bambote place azali première âme mutazwanga na mokila ye na ngai na ndinga ko sambele zaki pasteur kizami na nazaki na ngama ambiance na ngaba nini niti asala campagne na ye bazwinga na ye na micro na matina témoignage papa na ndenge na komaka intercesseur ti ça pasteur kizami na naza âme o ya gagner liboso pa koma pasteur ngai oyo donc tu pas tambolo koki pasteur walum chenga azande ko ngai azabande ko nanga nazo sambela siko na berger je suis le kamba donc papa nanga milimo bazé belé donc na poto pe naza pasteur nanga États-Unis naza na Eric donc Malikani Iber Malikani azali Eric azali États-Unis en Allemagne naza na pasteur ngai mama Benedito ibi mbaye na Pacheco kuitila Benedito sala théâtre mbaye na ndeko nanga donc naza mwana o naza na ba pasteur tina bangola monde entier donc yo mutu même pasteur ebele parce que na banga monena nzambe na lingi nzambe makasi koleka na ngai moko donc na bosa na kotanga nzambe te na eloko nyonso na simba eloko nyonso na melaka nyonso na liaka vana lala na lamuka na ba nzambe azana lingaki mingi koleka bandeko mosusu tosaka mte misala moko bazana mtema kolinga nzambe wana te. Merci beaucoup tobengi artiste comédien météo to ba état de santé ya groupe na yo groupe nanga eza bien groupe eza bien biso tosala ka système oyo Michael Jackson andai kosala abimisaka nzembo moko ya béton pendant 10 ans tout ça après yo nde mona JB ouais Jean Bedel kasi JB mona tête aux après ndenge moko même lamba na kozala te lamba moko malamu na sepena na kena bi papa ezanga boro wana fo ngapi na za papa yuchi ngaola tabilo mingi peut-être uta pa na ye donc ngana sala bongo ndenge nazawa maladie na sai nango na umena na tamula ye wana pièce na ngezoleka kaka na TV na RTVS 1 pièce zoleka na sala ka tourner par mususu 10 épisodes on a tourné 10 épisodes ça fait une année donc bakte na ba actrice na ba ibinte na sala so to tourner si ya mwana boke na bino oya mona okene kote mususu akolisa mayele so film wana esili na bengi bango ba ye o ba tika la batika o ba oya na sangsi ba teto na sana bango to sali misala moi je tourne comme ça dona ngate ko kanga batu bokre ya répétition lundi ya ka mercredi ya ka tournage na semaine mo une fois c'est que na minute ça faut ba professionnel pour cause en tout cas boité te na zana bato na zora déjà moko na regretter ndenga ke son âme repose un peu Dadi Kambala azana liste bat nanga sundiata nsakala makaya sumise donc bato bazanga raté donc baté Mama Teresa 7e bagarre Diana Mankila donc bazanga raté top Mama Top Zuma Tumba dona bato na za bango to beta ke loko bro après aller la panza ndo yeko la théâtre ngo yemo yeko la kito la lega bula mugi bu théâtre ina nzoto omoni eloko yo kulut na Anderson yimbi toseka yango mingi so to vana yeso to vani na Miguel Bokobo na Luanda Miguel Mbongo théâtre biso toseka yango mingi parce que bango baza ba kuluto bande komona nde mama zo sala na église catholique mama tanga sala na église catholique que son âme repose un peu omona na Malula monseigneur Malula azako seka basango dans l'église catholique yonto mama kufaki catholique atwa ki na charge à 75%. Donc
ebandaki na mama après mama nde ntango ve sans souci azomona boye akomi kokende korepete epai ya likwanga nzala ngai na kokende kotika likwanga nzala que son âme repose en paix nazalaki na ye na Lyon nazomemela grand frère bateni na ye bamosusu soki aza na spectacle mo nazotia coussin atie coussin mpo libumu evimba ye ajoue nango donc toza bato tozwaki mayele wana epai ya mama ndenge mama ndenge kosala ndenge biso mpe totikalaki nango c'est pour cela moyen tobomba yango eza te azalaki motu vraiment ya théâtre te azalaki kaka mama catholique mais azalaki na humoriste quoi kosekisa ezalaki na ye na nzoto ezalaki vraiment na nzoto mama ezalaki vraiment c'est quoi yo na sans souci c'est vrai que azali susu te yo na sans souci nani pene ezalaki pena te pena ya mokasi non d'abord age nde ezalaki elakisaki age eza mama makasi parce que nalandaki ye ye alandi mama nga nalandi ye c'est que ye azalaki guide donc ye mutandi koguide nga donc naotosala na ye ti ekomi na groupe na ye ntango azalaki na groupe na ye tojoue na ye mais namandaki koprofite pourtant tozokola vie azalaki soki osala eloko motu moko makambo nga mpe naza nango ya bapesi rapport aomela kaka bapesi rapport azomela kaka mais soki atia mabe soki asimi nga na kobeta akobeta nga nyoka kutu bien makasi kasi comme na bando be yanga rambo civil te avana banosamaka bakati bani mpona asala mpe makambo bakati donc vie so abeti yo mais ntango to nakomi na groupe na ye ekoma esika soki tozojoue naoprofite monanga mpe na beti ye mbata makati ta omona telemi so mona kimi bato esiko bato baseki ntango alanda na kulisi yo nga camarade nobeta na miso bato wana camarade ezambala suka ntango aloba bongo ntango na ozonga so na fente susu yebi kaka na kobeta omona koyi ya solo. Donc c'est ça, c'était vraiment bien, un grand frère que son âme repose en paix, mais les anzela bisogno sont quoi. Alors papa météo, papa a combien d'enfants? Bana bazali. Nzamba pesa ngelo ko bina subela te na botela te. Comme suba osakana ba osubela ngo. Menga na botela te osubela te ya obotela. Donc bana mbasi bazali donc Fanny Aza, Ahmad, Algrecia, Ozolanda. Manassé, Ozolanda. Basi baza 4. Mbaye baza 6. Ndeza kuta nazo sala katu, mwa paiement longa pona baksa so ata mwa 9 pona cox. Bon taboulet atika combien? Les Ozolanda taboulet? Non, nazolanda nazana nzoto ezana nazana. Ça 53 ans nazana. Donc nzamba bia osubela te ya obotela soko bino bozo sakana boke subela ngole bobotela bozo subela yanga na zobota yango na tamba lobe na réseaux sociaux kuno kufi yo mo babenge ka page na mo loba appel komba moko na kufi te na za oleli mamongo za bomoy mutakufa pa mbate omoni boss Fabrice Nseka so na kutsension na ye awebisa ko kufa eza eloko mabe soki liwa azalaka moto nde babomende to kimaka ye na Luanda pa Jean Ndombele ponga la pa kongwati so na zana Luanda pa kongwati Sébastien na pesi bambote bele et pa ya nanga wana za mtema malamu mayepsinga liwa soki hotel bozana fête bozobina bino na dance bozobina biso to bina banzembo ya oya nzambe ngabina mingi nzambe jibo bina ante po yinde bela ta la jibe non so akabelinga Jean Bedel mbote bele bazaza so akabelinga na zoananga mobina banzembo nete elonga ezali amakila dona soko chamuka naza ko chamuka omona soki ozobina bonga bina bata fete tango ozobina soki liwa kufunga porta koti so liwa funga porta koti na fete bobi wana liwa bosani bondo bina suma kasi liwa koti na fete bina bobina si mwana na koluka mata mingi ata mwasa za liputa ko mata po liwa mteye vous comprenez do liwa ezaka mutunte pa bomaye donc mutasevela nango azate tant ba benganga na baina kufite nazali mutakufa bongo te ko kufeza mabete ko kufeza mana mutema yo kangela batona kanda o balinga babomola ba réseaux sociaux nazana ndiko nanga na poto abega kanda azana Belgique na pasteur kuitula atacheko baluka mutu wana tidele baluka kaye soki bazuye na ebite ko bomanga maboy balidi nzanza mama bana moi na France place na lia voir malam sana ngana lela lidi nzanza oya pembe wana kibakudi wa nana olela ngo ozomona mama vie za gumo na ipsa yo vie za gumo ko surtout bato ba voyager ata longo akina ta braza pamba
akatsa ta ebale wana yoka guya okatsa ebale okatsa ebale likolo eloko moko boye gu wana mama feza gu na ndenge so misala ngo nde na nzambe jana on a Jésus eloba tambulu koki eloba je suis le kamba le berger nzambe azana biso poto comme la temps de la fin mama biloko tozolata oyo eza maladie oyo kanda ya nzambe nzambe ekomi na ngonga oyo tozwa biso bana nzambe tokeboye bino bana sata pe bokeboye bino na cheboye biso nga te za ndimo nga nazala vous allez na fort d'assises kondima ya solo nga nazala ngo parce que baba na tango so ba robeto ba cacher ba 666 yango e bandite ba biso bosiko tozana biso bien to yeba ite makamwani oya po tozana kati ya bible to yebi to na famille ya nzambe ozomona lelo opino bozo bana mbana na mbana basi na basi ba pasteur mbwa zo bala mwasi ngombe meme cheval ozomona te nzamba ko sevela te ba bibe artiste comédien sex tap boko sala no PGT wana pe akanda nzambe ti ba bibe artiste comédien mi takala donc ezali kamali sekiti bazo te kan yo sa semblant de ntozo ko tre bandingo no ba comédien tanga na tango tanga ta moko na tanga ta mo ponga wa mda songi te yo tanga bi moko boye ponga na ebike za ba musicien oyo ba musicien ba yemba ba nzembo nzambe natala ki Michel Bakenda natali nani susu baza so 4 na Herman Aïda bana mike peut-être bande ko sukola bazui bonde bande ko sukola ya man on dirait natala ki yango wana on dirait zaki na rap ya tournage na ye bon Herman on dirait zaki rap ya tournage na éviter zaki ma on dirait basaki ko on dirait basaki ko pona image wana making so benga ngoni making off donc wale Herman ya making off bon ce que zaki ya solo na website ka mais bien ko za pona bisote na mona ko on so pas héritier on a pese mbote wata na be so va monter là qui est pena éviter bon biloko wana za malamu te ba ida kasi mona mwasi yebeli susu to comme na temps de la fin soki bazo sala ba banko wana mabe soki ba mo baza ko misala bongo po peut-être ba ngba eloko wana po matisa lisusu place nzambe yozoli ngo matanzamba okitisa yo lelo manzoto na ngai nazana ba bokilo nazana bana nazana ba leki bana nanga ba boti bana kasi ba relation nanga ba mona vraiment ngai vraiment boy ozomona te keta na otamona nzelo mona ngane lambate ata benga na fête na mino na ya bozomona kaka to mona ke desa to yebi moni ke za temps de la fête kusambele koma mingi batu baye bana nzela ya nzambe nzambo yo mutaganyaka azate nzambo yo diable azana sema kasa ko ganye nzamba tamkolo moko te so bazabo yo ozali mbiaka na mondango lelo yo so mutango za 16 na théâtre fasani a répétaka mingi soka siko répéter minga yebi faut soko te kaka face sala musano malam okenango ozoken pa ba rôle ko ba o incarner ka rôle na yo ba pesu yo bien moi ba geste wana biso to ça succès te mais pourquoi pas ba se plana biso makas ko le kam to so ça succès et ça ba succès musu mama e ko ya vraiment ba lobi e mana ascenseur wa e mati vitesse ko le kam to za étage mais tant ascenseur au calé succès na e ko bambama ozomona zo ya nzambe zala na malam est-ce que c'est ça nzambe zala te et sali donc ça la malam pesa respect na musana yo donc tika présenteria ya pamba ba distraction kotsa nzambe tanga biso bo tozo tourner tozo banda bo ozuka elongo tshibona nzambe nga mwana yo na ye musalo pesa nga ya nko nzambe mi monisa na musana nga tango to tanga ko nzambe wana akotikote akobakisolo un plus olinga ko bosa mona création esa nini eye osali ona nzambe nzamba pesa succès ata ya ebele to ke na mata na so ba wapi te tango zo kene bo succès nzambe ngwana donc basala ngwana succès nzambe osama très bien to betaki solo ya papa sans souci ya kalamingte tento yeba est-ce que groupe naï sans souci izali kaka et puis nani a s'occupera na yango membre famille faut te dire que pour des chasses n'est s'occupera na oui yebta s'occupera na ngo biso famille to s'occupera na ngo te parce que te to sondola te moi si na banande ba s'occupera on peut accompagner papa na bango moi le na poto ndenga na remarquer na kena pas didienta naza pas didienta ndeko didienta yo luka didienta na ndako luka ngana didienta lobaki ngana koya non na lala yo na to zwanga na Lyon tango ina ndako na lali na tongo didienta ke musala ndeko didienta yo luka didienta bana ba fungoli ba moni ba ipsi moto yo luka ba bino ndeko no azate ozolanda
alors ce qu'on a compris que non mutu apoto famille na ye esuka kaka ye na bana comme nous sommes les nègres les bantous to yolanda que non ba noko aza papa le kaza mais mundele esuka ye na bana ozo comprendre yango moni groupe wana ndenge tikala eza mado na bana ye biso tozaka pona otya liso mais so tomoni makambo soki eka mabe mingi alotya liso na pesi mokongo mais tango kibwisa pepe kobeta bakomprendre mabe ezalaki yango bapesaki yango mokongo nde baokendela nayebi te parce que nga nzoto ebende makasi na maladi eumeli mingi na yo mingi na hôpital oyebi deux fois nayoki kaka nde badépart eza ebele bato balongo ebele bon esalinga kaka mpasi ifallait pas moni bato akala fo bazalaka kaka ata moko mibale misato fo bazalaka mais kolongwa bato ebele kokende bongo eza signe ya malamu te signe ya malamu te ozo comprendre ti ekóma mpe ye moto aodirige alongwe ozomona eza signe ya malamu te donc bakeye malamu mwasi aza azodirige. Mais en tant que papa, relation avec la bana, pena belle-sœur. Oh, il bosse des alaïs bien, t'es sûr que ça bien. On a besoin de l'outil bala, ou à sala ou en avion, bah mine de baïba bloc à l'ambaté n'a pas si emboté. L'outil bala, à la kiawa, kutenga déjà ma comme sous to sololi, mais yé moi ça vient avec une hôpital au talangana bana, donc toujours qu'il est bien vraiment. Papa mettait n'engagez pas comme un pire fali poupa. Liga mini nego liga wana po biso ninga pena so bayibi to ya pena tuna fali pupa aza ba pire ya bato ebele azaka yanga te vena biso pele mondero to azala ba pire madilute mais madilu azaka ya hemo te lelo fali pupa aidende meteo ozo comprendre tango nga naza na hôpital na beleli ba musicien bazalaki beleli mais na beli fali pupa tanga yoki ya na meteo beleli akangai maboko te oso comprendre naza na téléphone soko tande to swana fali pupa mbote leki nanga boni ya papa ya benga ero lingi ya ibsanga ya benga ero lingi me ona ngwana benga ero lingi pourquoi fali pupa ba benga ero lingi pa ebike ya nanga to musanga te oso comprendre donc na yebi valeur na ya star international moto ayambo auto fongola su bersinde bakanga kyango lelo so ba kozonga musique ya robeta na poto seye do moto ayambo wayambo te pa wayambo eza bokecho premier mais moto ya yambo nde fali nde afongoli biloko kabeli batu corona kuna te ya kabeli corona te corona eza biloko na bango ba punition na bango nzamba beteli bango yo mona Afrique corona eza vraiment moi président États-Unis siri pour nani asiki abio o meze na bato basali cop na ba président africain ba olia bala pa matsa malade na ndenga cop so comprendre eza malade ndele tala ndenga bato ke États-Unis ba komi combien na France, na Italie, na Allemagne, comme combien na Belgique. Mais biso peut-être na Afrique, to ko faka 30. Mais tala bango Europe mon bana ba ko commenter na 80 000 morts. Mais 80 ke ba 200 quelques mille morts. Et c'est belé. J'ai envie ba vous avez besoin visa, vous avez visa pam. Mais boke bana pas besoin premier visa. Wo corona mo batika na rideau, ils vendent boyo visa ko tanda ko ngam to ko fana corona. Alors, tu petit solo, artiste et comédien, papa météo, tu comme qui nasuka. Alors, nga lobi boy, nga pena ndé na zabu na solo, na qui pena pour ça théâtre. So nena bandoye kula ko ça théâtre, fona banandé ni na sandine, pona na ko mapinga ba benga nga comédienne. Maman posé question malam. Première fois na mon nga na sali 45 ans na théâtre. Mutu bosa ni mission atuna boy vraiment eza idée malam nzamba pa mbolo nanu. Bamso basala théâtre ba batuna te. Théâtre eza malam. Les autres quoi, on a besoin de ça émission, mais on a une salle parce que on a dans les RTNC, l'antenne A, si on a RTVS, on a réalisateur, RTVS, on a DG, mais on a réalisateur, on a venu dans ça, on a beau filmer, antenne A, on a été mon quoi ba cameraman, on a eu qui mais na RTNC, vraiment RTNC de ba ebi valeur na ngai, na ba TVS ana. Donc ko ça me sale à la malam. Chongo sala théâtre oui un groupe s'inscrit bapesi au combo bapesi ba jouer répétition kaka nde turbana ndako nde turba kuna oyo na yo bandi ko répéter ta so moni ke rôle bapesi yo ekana ngo bien papa pendant 2-3 répétitions jour to tourner so to moni ke yo epesi place wala ba attitude visite na yo ba geste na yo do to moni ke kitoko surtout malo théâtre za malo ba na ba geste sala ka sala net na yete ina yele le papa météo l'accent di basala théâtre ni na sa tête web sanga ni no sandine kasi na web so kasi banda répétition to parce que répétition no banandine ka bo ne bandi répétition des années na teni na yo na teni na yo chose mta azmete
ça c'est pas physique ça c'est physique après physique ndé on va dire répéter so répéter suite moi ça va filmer donc ta asma sala de tete non to pèse physique ma capacité ba muso ba ba bela makolo moi que pour tourner avant na place moko avant na place moko mais ayebi déjà net nga bondé na zabwe na bandona tourner te pona bindinga na beta ba shosho wana moi tana ko ninga na okatana ozomona posko na zala moto moko na longo neti na luta na lemba exemple na lemba na ke ti martyr makolo le retour na zongi na yebike na komi sava pona na bouja ka ngaza elombe te na za bodote peut-être na vani place moko ozomona na za ngaza loka ba tito ba sai ba yani mose ozomona pa nga ba ta shosho ka ba kui na zo denda na zo bina c'est ça na mona ke na zo jouer siko bandola sanga baseka boye osala ndeni na comprendre wana tango koyande ba relaxa na théâtre nte basaka parce que nga metteur en scène ya groupe azali ozo comprendre metteur en scène à remettre yo sur scène après sur ça discipline mobimba ezate que ça soda non na armée là ça eta massage ndeni baté mais instructeur bazali okeyini na ozu formation bando saba après ba l'action mundo ki ba panzaka ba sa bani kubeta siko nde ba théâtre total wana ki nde bisu muta osa tete beto bandi ke bondo seka bino mo bato bo seka kape oui toza bato toza na mino toza na monoko toza na souffle so osala eloko malamu fo toseka biso ntango tosala metisa na salisa na tito bakameramen bando akoka te kameramen mo azokatana sikoso kameramen amaîtriser bino so biso mo tokosala eloko salisa ya kobetela o moko pa omona ngai na tito tokangi miso ya bwa tobandi koseka tokatali so nakosala eloko moko salisa ya koki te tito akosala eloko moko toseki ti loka eza mosala tokosala apres tokende yango nasali bato mosusu basekaka eleki nango mpe mais l'on a payé évoluera qui tout ou quand on a faire un bon gars te a fait un bon tezaki accompagné zaki a TVS un place ngale ka papa na Adolphe Muzito maman na Chantal Ngalo Muzito na DG Benoît tango fore mambo bachaki pembeni parce que yem tazaki bo collabore wana yem topé so ala pour travailler ba blo tanga longwe et a même metti sana e puis zaki aye ngalo kwa na zaki mutu na tika na ngapo na ina besoin espace ka ngam na zaki espace kuna na chaîne na tika ina ndolika sasa mkindira ine déjà. Tu comme na suka to le so mingité c'est vrai que zo bela me balobi artiste et comédien soko solane faut se gagana c'est qui le makasi. Alors bato ba kolanda biso to comme na ko sukisa émission na bisa mokola lelo est-ce que vraiment ndingo za boui soko zongeli to pe ndingo za wa artiste et comédien te ce qu'on a artiste malade artiste malade artiste et comédien ta on banda pour yo filmer en tant que artiste et comédien je réponse on mi PC donc na kasa ko filmer artiste malade et puis on a posé question dans une seule réponse na artiste et comédien na soda o soda na za so benga na oya mais mikolo to zana na repo pa makamamboka makamabiloko yo et en plus ba yebi ke viwana azoko manon ndenga za lagité avec le temps de donc malem pour chaque temps on a 6 heures ma muke ya omona wandi na sepe mission to okene sokite na sina katana ke mais loko nini opendeza ka yo mo pendo e barobi na bena o penation na betsa mo penza topé ba tu ba reconnaître ka openda na nini parce que mutu na arna ilo mo boso muta salim dabi ke note o za meteo ngai moko nde na za awa na komiyeba te bango nde bato baotalanga bato bayeba ke mutu aza na part na zula ngai ozo comprendre mutu musoka aso na bimi bona ningali ka po mwanga na bujaka na linga meto ya buje musu na zuka couper na baoli on beti na linga ka fungola couper musu na biki na bandi mbangu to linga meto ya mbangu mutu mutaza na part na moko azo amuke mutu musu so amoninga ka na bimi bandolela abia sans souci kenda te zali ozo comprendre donc mutu na mutu azana ndenge azula ngai yango mutu so asepe nanga Abiga de on a besoin de na bengue tout sola numéro na ngeza ba 99995 fois 28 et 11 numéro na ngwana 99528 on se repère que moi pe mais bon to tikayo mais bato ba penza ko zobela penza en tout cas bato ba na vraiment na besoin lisungi ba numéro ba M-Pesa ba Orange Money ba code so que go ya vraiment pour oza vraiment malade c'est vrai que na sekisi o sekisinga mais ozobela penza pe mapende donc to senga souhaiter so senga ba mandia to senga ma souhaiter mtasunga ngabo te poto bige soko sunga makasi za la minga kama mo Olivier mo mona sungi bino makamyo c'est sûr senti moi pe meilleur OK donc Nzambe ya pambola bino nimeona ngwana so za kandena kisi obiga kisi ape mango so meilleur ba gutu mbale na c'est pas ba sero ba pesa nga ba verset biblique ou ba pasteur ba prier pour ngana téléphone donc ba ngonde na c'est là
nzamba ya asunga vraiment esalinga malamu vraiment nzambe apambola vraiment moto nyonso alinganga apambola bango vraiment kala te mosala ezozonga makambo mpe ezosila mpepo ya corona elongo esilaka mbula mpe betaka ekatanaka corona mpe ezokata na misala mpe ezozonga nyonso ezokende. Merci beaucoup. C'était vraiment l'artiste comédien Météo. Comme na suka émission mokolo lelo bandeko balandi bolanda kibiso bosepeli botikala toujours côté branché balobi la chaîne de l'excellence Kouli Média Télévision. Merci, là je vois maman Françoise Vita, je vois Eliling de l'ombre, les King, oui, na opisa emboté. Merci à toi Tony Konzo, merci à toi Dele Maweja, merci na Fiston Vita, merci na bandeko tout bazuli bakolanda biso en Allemagne. Nazomona wana papa Serge Kusanika, na moni Yves Mavambu, na Paris na moni bongo ma tante propre Christine et Loko, ma grande soeur propre, Dr Jolie Palako, moi si y a papa Jean Okitauchu, je vois ma jumelle propre à Kinshasa Léa Oma, merci Nabino Tubolinga Rachula Caramel, Nazara Yabino Cheno, NDA Pesto Zampela, solo, il y a solo P, il y a sûr.